Ndeko na ngai bouti kolanda video 0216 na 0216 na pesi bino ba salaire mais na komi na suka te na monete na tiki bino mama muke na posa alors na kolinga na continuer ngo sikoyo po bino so bolanda boyeba to kosuka wapi mais en attendant to landa yango tokomona bandeko na biso ya ba congolais ba député baza koloba awawa yango na ngana la kisabino na makamba bango ba lobby bongo to continuer makambo ya salaire wana voilà boyo kana no bango de ba lobby. Nous, députés nationaux de la République démocratique du Congo, membres du réseau des femmes parlementaires, dénonçons et condamnons avec la dernière énergie les atrocités qui se commettent à Béni. En notre qualité de représentants du peuple et en tant que maire, nous ne pouvons nous taire face à de tels crimes sur nos enfants, nos sœurs, nos frères et nos maris. C'est inacceptable qu'un génocide d'une telle ampleur se déroule sous les yeux impuissants de toutes ces forces armées, à savoir les FARDC et la MONUSCO, pourtant présentes en grand nombre sur le terrain d'atrocité. Cette passivité nous laisse perplexes et laisse entrevoir une certaine complicité. Forte des informations sur les crimes qui se passent à l'est de notre pays ces derniers mois, où des civils sont lâchement abattus par les forces obscures, nous exigeons 1. Au chef de l'État, garant de la nation, de prendre des mesures idoines, susceptibles de rétablir la paix et la sécurité dans un bref délai. 2. En sa qualité de commandant suprême de nos forces armées et de politique nationale, d'extirper les officiers qui se compromettent en violant leur serment de protéger les populations et leurs biens. 3. Au gouvernement de la République de s'impliquer et de mettre de toute urgence les moyens à la disposition des FARDC afin de rétablir la paix. Que la loi soit appliquée dans sa stricte rigueur à l'endroit des auteurs de ces atrocités. Que ces derniers soient déférés devant la justice. 4. À la MONUSCO de jouer pleinement son rôle tel que stipulé au chapitre 7 de la résolution 2097 qui recommande aux forces onusiennes de protéger la population au lieu et place d'observer passivement nos cadavres et ou encore en être responsable. 5. À la communauté internationale de ne pas rester silencieuse face à ces génocides du peuple nindé qui s'intensifient à Béni. Le silence risque de paraître comme étant une complicité. 7. À la population congolaise tout entière de rester vigilante, soudée et solidaire avec nos forces armées afin que nos frères et sœurs, ainsi que nos frères et sœurs de Béni, afin que notre territoire soit libéré, car seule la lutte libère. De tout ce qui précède, les femmes parlementaires mettent en garde les fauteurs en eau trouble qui profitent de l'hospitalité du peuple congolais pour verser le sang de nos enfants innocents. Les femmes parlementaires de la République démocratique du Congo affirment leur attachement à un Congo uni, fort et indivisible. Tenons ferme et que Dieu sauve la République démocratique du Congo. Badeko wana bauti kolanda ba femme parlementaire bauti koloba mais malheureusement tant on a landi na yo kibango bazo compter na ba forces armées congolaises donc vraiment c'est l'ignorance. Forces armées congolaises tozalaka nango te banda 97 tozalaka suna forces armées te oyo toko compter na yango. Donc peuple bako kangayo quelque part bazolinga ba bomayo ozan likawmo kutoloba te. Bande kunanga ya Congo central bande kunanga ba congolais partout bozali boye bake Congo central eza envahi na ndenge moko osakana te na complicité ya Kanambe Ruberwa Ngonda ndeko na biso congolais ya Congo central Ngonda Samuel Ngonda na Dokolo. Donc mbongo esopani makasi na Barwandais na Congo central. Soki ndako baza koteka yango na 5000 bango bakobimisa 55000. Donc na ba notaire Congo bane Congo
telema batia bango na situation moko ya pauvreté, ya situation moko ya kozanga mbongo, baza incapable ya koloba. Baza vraiment incapable ya koloba. Donc, na minute au moins plus de 3000 Rwandais. Tous les Rwandais, mais ezali ba pays limitrophes nyonso. 9 pays limitrophes nyonso. Bazara contre biso. Basangana, tokoma kobenga ba Rwandais. O bazo combattre biso. Ba koti kuna na ba kombo ba Congolais. Bazo soma bandaku. Donc, ba contourner penza RDC mobimba ba cercle yango. Alors, tant que nous avons ventir oyo ndeko na biso tshilo mbazo sala yango na moni ba luba mususu ya mayele ba comprendre ja Kabila ba bandiko yasiko na ngamu na biso ba bandiko lo ba vérité parce que faut la mutu moko ndeko oyo tanga te ou bien tanga ozana sagesse pour comprendre ba manigance Kabila te. Kabila oyazo sala no ba bino ke Kabila est chez nous pour balkaniser et exterminer. Bayokana ndengwana na batu oyoyo ba dirija mukili oyo. Oko balkaniser, oko boma to sala lo moko te. Me bande ko nanga na ko balmi lo moko. Suka nango Kabila ko na CPI. Toki tato mata un jour Kabila brusquement bolambuki akomona CPI. Nzambe yo bande ko biso samela ka butu moyi azan nzambe Dieu d'amour. Azan nzambe mo basakana kana ete. Comme preuve, que la plupart des chrétiens, baza sous na droit ko tuna pasteur na bango teke totala makamamboka totala te baza ko tuna besoin na société bango moko ba bimi na buzoba ba bandi siko ko landa makamamboka pasteur azana droit ya kokota na vie privée na yote tangu yo lobi ke ngai na kolanda makamuna ngai ya mboka na iba mboka na ndenge za ko kende azana droit moko te ya ko empêcher yo koyeba makamamboka ndenge zo lekeza péché te ko bundela mboka na yo eza jamais péché jamais le on ezaka péché donc ndeko tango zo sala likambo foye baka est-ce on a aussi les péché to eza péché te mais le kola eza péché te mutako ko empêcher wanga zate sokyo la moki tala makamamboka na yo osambeli tango lala tala makamamboka ngo so kendenge nini parce que ebele bani ko zonga tango yo ki pa na biso abomi mais tango bana bo na Bukavu na ba Kivu kuna bozo kipete ba bia biso to bata kuna te bita tango bando kota ba koti pa ibwa mona bino pe bondo ya bando kota suka nango encercler ali bino so bondo ya ko landa siko makambu ya mboka donc bandeko mawana biso ezali na banzi ba oyo balandi video 0216 ba moni ndenge moto eza kopela ba camion a pompier ezate camion moko ye wana batu bazana ba tenite baza ko bomba na pona bomba moto ndeko nanga kende par exemple na Gonesse au moins plus de 10 cars ya ba pompier car commune moko plus de 10 cars ya ba pompier on okuta ba ambulance kaka yebele vanda sans koloba ba Vitry ba Ivry Couronne ba Ivry Bastin ba Saint-Denis pas union sur zotanga bazana tu vois mes chers, vous voyez ce qui se passe chez nous, rien ne va. Pourquoi? Parce que le pouvoir n'est pas décentralisé. Tant que le pouvoir est décentralisé, parce que pour son camion, il y a pompier, il faut président de la République. Pour son ambulance, il faut président de la République. Donc mon cher, tozana na jungle. Biloko wane zana ngaka etali monsieur le maire, etala président de la République. Mais le pouvoir n'est pas décentralisé chez nous. Alors le coup de pouvoir est décentralisé te toko tikala ko sale loko moko tende kunangai tala neti président de la République 15 millions tala ninga zolo bilango bo pona ya moni pe mutakolanda ya zate papa na kufi azufi 18 millions so azulango beso 8 millions wapi asali mutakolanda ya zate mutako contrôler que mais non bongo yo non batu basa ko kufa partout tozomona jamais Chilombo atelemi abandi ko loba makoma beni tozomona jamais Chilombo zoloba les Rwandais sont chez nous. Tout le monde n'a jamais dit nous sommes agressés. Que le pays est victime d'agression. Que le pays est victime d'occupation. Banda, banomaye, bakangaye munoko, makamona le bango sustain. Alors le bango te. Bandikuna le bango te. Tout ça quoi kotala. Bisoyo, tout ça quoi kotala. Tout ça va commenter le bela au sala sustain. Parce que to loba, to zuba nemi belé.
o baza ba tribaliste ba bien après ba bo mendeko bo ndeko mona dernièrement na chaki ndeko moka muluba bazaki na batu alobaki ke Chilombo aza marionnette aza service à Kabila muluba moka na Suisse a beninga alobina makamabe pour na chaki na lexaki extrait wana ndaku classe oyo ya Bukavu na moment oyo vraiment tozana yango na ba mbongo ebelo tozana yango ba na fo batanga na ba condition ndengo wana na lekisi yango ba beninga po ba lubana makamabe nazana makabilo mususu awa mabe oyo yozoli kana mboka na biso mwana chango ezate personne na chango YouTube na banzi to chaîne nga fa longolango. Donc bino bandeko bozolanda ngai boss abonné en masse parce que na manotila bino toujours ba makambo. C'est vrai que oza na violence makasi na kotia ngote mais na manotila bino toujours ba makambo et ezoko aider sikoyo ba conseiller ya Chilombo baza ko talanga bilo nazo chaka bango bayibi ngote donc bazo surtout kaka ba mama oyo balobi ba mama parlementaire balobi sikoyo bango bayibi ngote baza ko na ba membre gouvernement bayibi ngote tango ba otala pasteur Mukongo alobi ni tango batala bi mais makamo ndenge ni Mukongo ya ndenge ni. Voilà, c'est ça. Alors bandeko tolobaki ke nani tosukaki wapi voilà to bandeli kaka to ba premier ministre tolobaki na implication 1 premier ministre ana $12,000 par mois et à le multiplier par 12. 2 vice-premier ministre azana $10,000 multipliant par 12. 3 ministre tout court. Ministre azana $8,000 multiplié par 12 et puis ça para combien? Vice-ministre pardon. Vice-ministre azana $7,000 multipliant par 12. 5. Président ya parlement. Na président ya Sénat. Baza na même rang na ba ministre. Président ya parlement. Na président ya Sénat. Baza na même rang na ba ministre bazo mona na salaire il y a $8,000 par mois et au multipliant fois 12 sur les ça combien? Ce qui est bizarre à Wabandekonanga, pour la première fois dans le monde entier, sénateur en vie, na retraite, a $980,000 par mois. Ce qui au multipliant par 12. Donc, il y a un enrichissement illicite. Ils ont illicité parce qu'ils ont le droit pour payer. Dans le monde entier, Kanambe muta battre le record, il y a salaire. Ils ont président, ils ont retraité, ils ont nani. Kabila muta battre record, il y a salaire. Alors, bota la différence, il y a salaire na y a président de la République. Donc, un sénateur à vie, a battre à vie, a battre le record, il y a président de la République. N'a évité ce salam en sénateur à vie, hein? Alors, token à 6, vice-président, il y a parlement. Vice-président du parlement et sénateur. Donc, vice-président, il y a parlement, na vice-président, il y a sénat. Dans le même rang, na vice-ministre. Donc, vice-président, il y a parlement, na y a sénat, ba vice-président, bango, basé na $7,000 par mois. Alors, on multiplie en gros par 12. 7 députés et sénateurs.
député na sénateur baza na $6,000 par mois, on multiplie yango par 12 et qu'on paie ça na 12 et on paie ça sur combien par an. Si on multiplie par 12 pour payer ça par an. Soldat a $40 par mois, on multiplie par 12, $480 par an. Na bandeli 8. Soldat a $40. Na $40 on a multiplié par 12, a $480 par an. Oyo bourse bazo pesa bana ba o baza na 6e na France. Bazo pesa ya na trimestre de bosso 480 ya mibale ya misato. Donc sikoyo 480 wana soldat congolais azo zwango par an. C'est vrai bande kotozana na jungle. Kabila 980 000 par mois. Soldat $40. Où ils insultent. Faut que les amboka ba chien. Chien kuta ko sala makambo te. Alors bande ko ngai balobi boy. Si ces chiffres confirmaient, désormais tout le monde sait que personne ne pourrait s'enrichir avec ses salaires, sauf Kabila. Ces chiffres sont raisonnables car la plupart des dirigeants africains et occidentaux gagnent un salaire situé entre $25,000 et $40,000 par mois. Notez bien, le nombre de conseillers, ministres et vice-ministres va diminuer dès 2021. En tout cas, bandeko, dès 2021, nombre de conseillers, il y a ministres, il y a vice-ministres et qu'on diminue parce que RDC a battu un record dans le monde entier. Il y a un gouvernement 66 ministres. Donc, ba conseiller Oyo ya Chilombo babongamaka parce que Chilombo a 100 et quelques conseillers. Na présidence 57 chargés de sécurité. 57 chargés de sécurité. Donc, ebele bokozonga na poto boya ko continuer mbongo na bino ya retraite to ya chômage. Voilà. Donc bandeko oyo bandeko na bango baza ba conseiller baye ba ke Chilombo lobi na 2021 ba conseiller ba ko diminuer parce que azo komaka na expérience malembe. Voilà. Donc bandeko na ngai wana eza ba proposition et ba proposition oyo ndeko Félix Chilombo azui na ebité so basi ba publier yango so na ba publier honte peut-être mikolo ezoya ba ko publier yango po uti direct na kati ya cabinet na ye. Alors bandeko na ngai tomoni baluba babandi ko telema pona ko loba na Chilombo non parce que bandeko banda Chilombo zo pouvoir baluba pe belé bazo souffrir nazana bandi me belé ba benga ba pe biso kutuna ata mwana moko na musala zate parce que toza famille na yete bazai belé ba bandi comprendre que non paseye ya koleka ko boma ekomi na Minembwe na mboko susu na Beni na ba ekomi koleka na ndenge ya kusakana te na banzi bomoni embouteillage même na kati ya Kinshasa na ba mai eza vraiment passé bande ko na ngai pardon deko ba fatigue hein? Na Congo central na répété susu Congo central au moins plus de 3000 Rwandais tozo benga bango ba Rwandais mais baza ba Ougandais ba Tanzaniens ba Burundais ba Rwandais basangana kuna ebele siko biso zo benga ba onyo sowana ba Rwandais. Donc ba koti déjà bazui déjà bandako bazako tonga ba muso ba somi bandako oyo ezalaki la plupart ba somi bandako oyo bato bandako vivre. Alors bato na siko bako soma pa mususu. Soko zo teka ndako par exemple na 7000, ya pc 50000.
Tu te rends compte? Aux autres, quand on a 7 000, il y a 50 000. Moi, je suis zate. Tango notaire a koya bi oh nga fona teka mo parce que talande ba pesi ngai notaire pe tango ya ba bi yo pezwa oyo do bande ko ngai eza mawa na minute o nga na yo tozoloba ba Congo donc mawa o ba bengi mawa donc ba Rwandais plein na ba kombo ya ba Congolais et puis 80% bazolo ba lingala correctement et ba mosusu ba koti kuna ba koti pamba te ba koti na minduki ba koti pamba te que ceux qui beba et ko beba ndeko nanga Félix otalaka mongambo oyo luki tango bango ba tia wana na distraction ndeko bango tambola wana bango basali penza ko kotisa yo na avion ozo tambola ozo lia na bandeko no baluba na ba restaurant moko à luxe ozo mona non rien mais tu lombo au moni bandeko no baluba un jour ba ko bandeko banga ko pesa biso raison mais ba bandeko bombama un jour. Parce que ndenge moluba wana lobi les jeunes là que okoki jamais kolia na diable. Jamais diable baliaka na ye. Ndoki même à se repentir. Motema na ye ya kindoki et kozonga ndenge zalaki liboso te parce que amelaka déjà makila ya mbatu. Makila wana e bebisaka motema. Donc même à se repentir motema na ye e kozonga ndenge zalaki liboso te. Tilombo vraiment tilelo ozo kokwa lobela peuple congolais te 15 millions eza wapi. Peuple congolais na souci na ngwa makasi. C'est ça le début de la transparence. 18 millions ozo kokwa lobela ngo pete ndeko na ngai. Ba massacre eza koleka batu baza kokufa. Même avion ekoyaka. Jamais au telema olobela yango. Donc qui chauffeur na yo kufa. Jamais au telema olobela yango. Mais finalement sikondeko. Tala ba français ba auto kufa na Mali. Macron sokoloba. Macron sokoloba pe bazo kunda bango yazali. Oyo bakufina ba Congo. Toyoki yo lobilo ko ngote. Oyo ebimi na monoko na yo. Ndeko Chilombo. Tango bazuyo information RTNC. Baz oza ezana maboko na yo te. Yo kolobali kamoni. Parce que les Camerounais sont au loba, faut les katakingakati. Yo sana drogue le tema au lobby. Non, parce que ça n'a pas beaucoup na yote. Ba institution nyonso o ya solo ezana boka Kabila. Kabila sobi ba moto aux États-Unis on a minene azo tamola na kin, azo tamola na tina matadi. Ba tininga cortège mo bona bitene fasemaka Kabila ninga zo tamola be président kakati. Kabila ninga zo tamola be tela cortège na kata RDC. Mikolo yo out ko tambola na ninga osakarate na bako na moto. Tande basali monument ba obetile maboko et partout yazo tambola bazo betile maboko ndeko nga Félix. Donc ezama wa me nakotala patriote moko congolaise alobaki toyoka mama muke makambo na ye toyoka na oyo bon toyoka msusu. Plus de 3 millions, vous comprenez hein, le chiffre 3 millions Rwandais que moi j'ai vu dans mes propres yeux traverser, rentrer chez nous au Congo. Ils sont là. Ils sont devenus Congolais. Ça demande de nationalité. Aujourd'hui, ce qui me fait peur, il n'y a pas de carte d'identité au Congo. Donc, on ne sait même pas qui est Congolais, qui ne l'est pas. Autant dans l'armée, autant dans la population, autant dans le dirigeant. Puisque je connais quelques dirigeants qui sont rwandais et qui sont présidents au Congo. Que moi je vis dans leurs bottes, avec leurs noms, qui ont été fabriqués à Kinshasa. Et j'étais déjà ici. Et j'ai pleuré. Depuis 2002, je pleure. Je suis devenu hypertendu cardiaque. Puisqu'il se passe des choses dans notre pays, moi je me dis, c'est quoi ça? Et que nous avons des intellectuels qui ont même fait des études avec ce même genre-là, que nous sommes infiltrés jusqu'au sommet de la nation. C'est mieux que je meure, puisque je sais que c'est le pire qui va arriver. Et parmi ces étrangers, nous avons un qui n'a jamais quitté
le poste de décentralisation. Il est connu réfugié. Quand est-ce qu'il a demandé sa nationalité congolaise? Quand? Nulle part où on a un dossier qu'il a demandé sa nationalité. Vous voulez parler d'Azarias Ruberwa? Azarias Ruberwa, les Moïse Munyarugabwa, les Bizi Makara, qui moi j'ai connu attaquer Rwandais. Ils sont au sommet. Hein. Moi j'ai perdu mon mari là-dedans. Vous me laissez parler. Si c'est bourré, c'est bourré. Oh mon Dieu. Et les Congolais, ils disent, ah, botika mwana wana asala. Lingala na binoan. Azo sala na ye, musala sala. Continue. Mais vous verrez ce qui va nous arriver après. Si nous ne bougeons pas maintenant. Merci, je vous remercie. Mais c'est terrible. Bon, voilà, c'est des situations. Likamote bandeko. Basi ebele, miso bazo benganga bandeko. Bazu ba tension pour Namboka. Esali bango pasi nani ya osakanate. Mais balo bani bandeko. Ebele, ba mama bazu ba tension pour na makambo ya mboka. Donc tango nazotala biloko yo el monga moko naza songate. Ah la 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 la. Eza mawa mingi. La nyachira bino kama loko ya patriote yo. Alobi kama mingi. Mais malheureusement beaucoup koyoka été. Bandeko eza pasi o balobi pasi. Aïe 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 aïe. Na longola kiango na sina na fasa kiango eko kozonga susuté. Mais bandeko na ngai bomoni na la kisabino susu eloko yo o bosi botalaki eza pasi bosi bomona yango mais botala quand même bandeko. Vous-même vous allez juger, nous sommes en République démocratique du Congo, à Bukavu vers Bunyakiri. C'est ça. Ça c'est une école d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui ne peut pas être comme ça. Ça va. D'accord, regardez-vous. Même. Allô bandeko, je ne comprends pas elo nini yena ba portable oyo. Soki nazotia nini ezo simbate na o comprendre tout à l'heure. Patrick, Cordo, Atako, Basala qui dit lango. Mais on sera qu'à la décision à mon côté. Donc c'est pour cela à Lobaki que voilà, il a une expérience avérée. Et c'est Moutouana FCC Yazana Mayela Ope classe, il n'a pas d'expérience avérée. Seulement pour lui, il ne connaît rien du tout. Il est moko bongo, mabanga, et l'autre moka yébit quelqu'un depuis sa naissance, il n'a jamais travaillé, il ne sait pas comment traiter les dossiers, il ne sait pas comment signataire basa nangonini. Donc c'est pour cela tout, il demande tout pour moto ya zotu na mutu na ye zanyi. Alors yende kutu diarrhée na mutu na ye et l'autre moko te. Mais comme ça la bénéfice mise en place pour na STO yo. Basi batomboki balobino il faut basoda basali ba 10 ans 15 ans mona soda na police basa la place moko 5 ans 10 ans police ko sa la place moko 5 ans 10 ans hein? Donc il ne sait pas faire une mini mise en place, rien du tout. Mini mise en place, c'est tout ce que nous demandons. Mais Cordo, mais moto na vandaki na poto asa sala ta moi ba cour kuna te ni tout ça, donc il comprend rien du tout. Na moto na ye nyei ka ko vimba ka lokwa ligorodo, mais eloko te na moto na ye vraiment hein. Mais to ko suka ndenge nini mboka munene boye kozala na moto bolole boye, mais to ko suka comment hein. Bandeko oyo boyoki nani eza makila atako basala qui dit lango. Mais on sera qu'à la décision à mon côté. Donc c'est pour cela à Lobaki que voilà, il a une expérience avérée. Et c'est Moutouana FCC Yazana Mayela Ope classe, il n'a pas d'expérience avérée. Seulement pour lui, il ne connaît rien du tout. Il est moko
bongo mabanga eloko moka yebi quelqu'un depuis sa naissance il n'a jamais travaillé, il ne sait pas comment traiter les dossiers, il ne sait pas comment signataire basa nangonini. Donc c'est pour cela tout il demande tout pour moto ya zotu na mutu na ye zanyi. Alors yende kutu diarrhée na mutu na ye eloko moko te. Mais que ça la bénéfice que mise en place pendant STO basi batomboki balobino il faut basoda basali ba 10 ans 15 ans mona soda na police basa la place moko 5 ans 10 ans police ko ça la place moko 5 ans 10 ans hein? Donc il ne sait pas faire une mini mise en place, rien du tout. Mini mise en place, c'est tout ce que nous demandons. Mais Gordo, mais Motoana Vandagi na poto aza osalata mwa bakuru kuna te nini tout ça, donc il comprend rien du tout na moto na ye nyei ka kovimba vimba ka lokwa ligorodo mais eloko te na moto na ye vraiment hein. Mais tokosuka ndenge nini mboka munene boye kozala na moto bolole boye mais tokosuka comment hein. Alors bandeko na ngai biloko bozomona wana ezangai te vraiment ezangai te eza nga nazolakisa bino kaka bozomona ngai naza mwana mukie naza journaliste te bolanda nga bien naza journaliste te mais naza na bolingo ya mboka na ngai naza na mawa ya peuple na biso